Namo zindo na yoe. Namo zindo na yoe. Pro. Namo zindo na yoe. Namo zindo na yoe. Nalinga kayo elombe. Nalinga kayo elombe. Nalinga kayo elombe. Nalinga kayo elombe. Elombe ya komba telemai. Elombe ya komba telemai. Elombe ya jisese telemai. Elombe ya jisese telemai. Elombe ya centre kalambai telemai. Elombe ya centre peniel telemai. Elombe ya centre peniel telemai. Nalinga kayo elombe. Nalinga kayo elombe. Nalinga kayo elombe. Nalinga kayo elombe. Elombe ya centre peniel telemai. Elombe ya centre kalambai telemai. Elombe ya JCC telemai. Elombe ya JCC telemai. Namo zindo na yoe. Namo zindo na yoe. Namo zindo na yoe. Namo zindo na yoe. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Tracy Mbelenga Pro alobi na batu nyonso oyo baleka na Elengi ya Congo ayebi nani aza esprit mabe. Jael Show aswanaki na ba fan invisible ya Karine Mokonzi. Juvenal Kibala Rando ya Bodio na Karine Mokonzi. Tendresse Djipinda alobeli malamu ona ko défendre Karine Mokonzi. Peggy Titan azo continuer toujours koloba malamu ya Karine Mokonzi. Nalinga kayo elongaye. Nalinga kayo elongaye. Nalinga kayo elongaye. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba jeune garçon, ba jeune fille. Mbote ba bébé na bana mike. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon, bandeko. La kanisa, komba Karine Mokonzi, ezolobama, l'internet nyonso. Pourquoi? Parce que, azana minute yo, première dame internet. Bien sûr, première dame esanzala. Mais liboso ezala moto mosusu, sikoyo ekomi ye, mikolo koya, ekoko continue ye, ou bien kokoma moto mosusu. Toloba nanu mpona ndeko na biso liboso oyo défendre ye Tendresse Dibinda. Tendresse azala toujours kopopula Karine Mokonzi. Mais lelo alobeli ye pona nini? Pona azalaki na pose émission? Non. Alobeli ye pona nini? Pona lelo kwa kosala ezalaki te? Non. Tendresse Dibinda est-ce que azalaka penza na kanda ya Karine Mokonzi? Non. Mais makambo alobaka na ye eutaka wapi? Atalaka ngo na internet? Non. Atalaka mokie ayokaka mingi na matoi. Yango wana Tendresse Dibinda ayebeli Karine Mokonzi kaka na koyoka. Mais koyoka yango eza pe mabe te. Le même koyoka yango nde motu etindi Tendresse Dibinda na kotala sikoyo ndenge akoma kota na net ya kamatro a comprendre eloko nini ezoleka. Koyoka toro ayokeli wapi?
koyoka liboso bino moko boyebi soka za oyo kilango wapi mais koyoka ya mbalo yo tendresse ayoki wapi kwa défendre Karine Mokonzi na yokeli yango epai asali video asali lango wapi na Congo Brazzaville na mboka nini na Pointe Noire ou bien na Pointe Noire ou bien na Pointe Noire kombo bokopona na kati boponi mais na mboka wana il s'agit de comprendre nga eloko na lobi kuna tendresse alobi nini bandeko na ye bazalaka pe kuna famille na ye ezalaka pe kuna bato pe ayebani na bango baza kuna mwa ebele alors tendresse kokoma komi na mboka wana na Pointe Noire oyo ezali mboka ya ye moko Grace Mbisi mais kokoma komi bato aza na bango azoka kaka lisolo ya Karine Mokonzi azoka bato nyonso bazoloba mwana mwasi oyo pourquoi bazotake bato ebele boye siko tendresse amitali alobi me nga bayebi ngai nazalaka toujours na rando na ye soki nalobi ekobima ndenge nini mais lokola tendresse dibinda amoni ke likambo bango bazoloba baza na raison ye moko mpe atali mais ntango na banda kolobela Karine Mokonzi na banda koyoka kaka mais sikoyo namoni mwa biloko na badendo book nsima nango mpe bato bazoloba bongo na bandeko na ngai mais provik fo nasala émission nayebisa bango naza na ngai na posa relation te nazoluka mpe relation te oyo akondimela nga andimi mpo nga tendresse nalobaka oyo ebimi na motema na ngai sans rancune nakanisa boyokaka ndenge moko alobaka mpo aza mpe ndenge wana yango bomoni tendresse ye asalaki émission wana mpona kodéfendre Karine Mokonzi Karine Mokonzi mpe apostaki photo ya tendresse dibinda akomi chez Mokonzi donc soki asali yango parce que ayebi ke mwana mwasi oyo banda koloba na nga ayebi amonaka apart koyeba nga te atalaka ne mpe mingi te biloko elekaka na internet fo ezala ayokaka bon tolongwe na oyo ya tendresse tokomi sikoyo na oyo ya Juvenal Kibala rando na Karine Mokonzi Juvenal Kibala alobaki na émission ya Ken Piana bino nyonso boyokaki ndenge basololaki likambo Juvenal Kibala alobaki eza vraiment gravité mais eza na ba clash ou bien bon clash peut tokobenga yango te rando mpe te mais tokobenga yango eza na batouche moko ya mike mais batouche wana moto lokola Juvenal Kibala akokaki kosala yango te na Karine Mokonzi selon bafan na Karine Mokonzi et puis selon mutu soki boza ne équipe moko donc soki olingi oloba biloko ya bongo fo oloba nango na ye moko mais Juvenal Kibala ntango alobi yango aza conscient biloko ya boye nakoki oloba yango na internet te fo naloba yango mbala moko na Karine Mokonzi mais wana elingi kozala bien soki équipe nationale na poto ezofonctionne neti ezalaki na Congo ou bien soki équipe nationale ezalaki na Congo mais équipe nationale minute oyo eza na mbilinga donc Juvenal Kibala ndenge aza wana jaloux ya Karine Mokonzi na ndimi te po Karine Mokonzi majorité ya bato baza na ye jaloux bazalaka mingi basi mibali vraiment baza soki bazali en tout cas même 0,7% baza vraiment te donc Juvenal Kibala akoki kozala jaloux ya Karine Mokonzi te mais atushaki Karine Mokonzi likambo oyo akoki koloba na écran te alobi yango wana lokola alobi yango Karine Mokonzi a réagi ndenge asali alors Juvenal ndenge aza wana soki asali ma émission wana eza uniquement po aza na poto aboyi image na ye donc aboyi kutu te mais ça banda déjà sans internet kosoigner image na ye na bato oyo nyonso bazala komoni mabe ntango azalaki na Congo ou bien ntango azalaki na elengi ya Congo ou bien ndenge azali na équipe nationale
Donc ndenge zawana c'est abanda ko soigner ba image. Et puis akutanaka na Karine Mokonzi moke, akutanaka na bato équipe nationale moke, asololaka mingi na bato oyo ya orchestre belé pe bato nyonso oyo baza na poto. Alors na bato wana siko asololaka nyonso yango wana alingi asoigner image na ye pona projet ya makambo oyo azosala. Ba reportage, l'émission na kati elenga Congo to futur na ye niveau média pe niveau ya vie na ye privé. Ezosenga faut soigner. Alors pour soigner yango wana émission ya Kenny Piana etindaki amekoloba mwa bongo a soigner na bato mosusu o baza musika o nanu bamoni ete po tango mosusu bakomona ete yango wana omoni akendaki nango ndenge wana. Alors Karine Mokonzi pe ndenge a réagir pe bien. Et ça effectivement réponse au pesa na moto yo bozaki ne groupe moko. Bien sûr azowela intérêt c'est tout à fait normal moto na minute yo fo wela intérêt na. Alors Karine Mokonzi pe ndenge Juvenal asali bongo apesi occasion po yepe abimisa oyo yakoye ko bimisa oyo azomona ekoko yila ye yango wana Karine Mokonzi alobi bien oyo ko bloquer a bloquer alobi kaka makambo bino nyonso boyoki na audio nga moyena répétango ezaki soka alobi yango eza stratégie donc stratégiquement ya kati ya futur na bango. Donc Karine Mokonzi asali yango mpona futur na ye. Donc na kati ya motema ne aza na kanda ya Juvenal Kibala te. Juvenal Kibala ye mpe bisika aza na kanda ya Karine Mokonzi te. Mais il faut ekende ndenge wana mpona base libérer na quelque problème oyo ekoyila bango na futur. Alors Jaël Chaud c'est la même chose. Akena Wata bon Jaël Chaud c'est la même chose non. Jaël Chaud c'est la même chose. Bozana na kanisa muke. Namozindo na yoe. Namozindo na yoe. Namozindo na yoe. Namozindo na yoe. Nalinga kayo elombe. Nalinga kayo elombe. Nalinga kayo elombe. Nalinga kayo elombe. Elombe ya komba. Nasubisi wana. Bon, pona Jaël Chaud. Ye, la kanisa boyebi bien. Tango ya azala na Gloire Hollande. Sikoyo. Jaël Chaud monaka toujours azana besoin futur na epe kende au moins bien. Donc soki akende pa Karine Mokonzi. Donc amonaki Gloire Hollande na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi nde makambo kende bien. Donc pona makambo ne musa ninga sala futur na ye. Gloire Hollande ekokende vraiment bien te. Même ezaki na mamba songi to makambo nini. Po makambo lelo oyo ezobima songi entre bango l'équipe nationale et l'équipe fois 100 oyo Gloire Hollande asala. Vous comprendre? Donc c'est possible hein? Jaël Chaud faut luka moyen oyo yepe à se lancer. Donc moyen zaki nango liboso appuie toujours ya bata poto. Tracy Mbelenge, Myriam Mokonzi. Bon Myriam bon comme on a kazati sikola. Myriam Mokonzi, Karine Mokonzi donc na bata poto. Oya yeba na sima Karine pe na sima na yemo. Mais problème mosusu oyo tungisene yango wana. Jaël Chaud apuya makasa zwi sikoyo eza na Wata. Alors Wata azalaka ye moko te aza na bato ebele. Alors Jaël Chaud pe akutanaka na Wata pamba te ou bien na ba répétition bien na ndenge nini nayebi ndenge bazokutana te. Mais Karine Mokonzi na Wata baza séparé. Karine Mokonzi na Myriam Mokonzi baza séparé. Karine Mokonzi na quelque bateau toyebi te baza séparé ou bien bazo préparer ba séparer déjà na Karine Mokonzi ou bien bazo tonga déjà Karine Mokonzi pona minute yo
Karine Mokonzi yazo tonga sosde yende mbazo tonga ye na ebite soki bisika zali so bazo mela kaka supu ou bazo lia pe misuni po ko swali lemo na ndenge ya ko sakana te po mutu bazo tonga na plus de 1 million de personnes et ça kaka Karine Mokonzi la mission na ndenge ya bien mais batu na ye na ndenge ya keba. Alors GL Show aza conscient aza pe na mobali aza pe na batu balobaka na ye balobi yo sikoza na Congo Karine Mokonzi ake kuna okomosa na wata tala vi na yo Karine Mokonzi ba tala vi na yo aza mutu boyeba na internet ata bokangami ba sentiment soka ndenge nini aza kaka ndeko na yo te tala bakabwana na Miriam Mokonzi ou bien ça yebaki déjà avant bakabwana na Miriam Mokonzi ça yebaki déjà moi quelque makambo na ndenge ya ba telefone na bango ndenge basololaka na mayele yango na Karine GL Show moyen attaquer Karine Mokonzi ezate donc fois zela les kambo moko eya pour me répondre mais Karine Mokonzi pe azanena na mayele yango na GL Show a kesi ko na ba fan donc soka ke na ba fan invisible ya Karine Mokonzi ezaneti a clashere a clashte eza clash ta sali na Karine Mokonzi eza pe rando ta sali na Karine Mokonzi mais ali touche po bango tu bazo sala ka touche donc bazo toucher moi mokie Juvenal Kibala touchaki GL Show pe susu a toucher mokie sikoyo Yvette Kalombo yemu tazali pile azali ndambo ya leketso po leketso daza pile Karine Mokonzi Yvette Kalombo azape pile Karine Mokonzi mais Karine Mokonzi mutalingaka Yvette Kalombo mingi Yvette Kalombo palingaka Karine Mokonzi wane ibani mais Karine Mokonzi azana dose ya likolo alors Yvette Kalombo azakolinga a confirmé banda landa ba vidéo oyanga soki Karine benza bimana fere mais lelo yo azawana aza déjà 80% sûr Karine abimaki na fere et puis tant le ketchup bimi na lobwa to abimi na visite to akena kotala bandeko na ye ya IP crane bakena so kotala na so kokutana alobi pe bien le ketchup fo keba na kokota makambo ya bato na solo bela pe Karine donc elingo loba boye Karine pe akeba kokota makambo ya bato yango de mage musika mais wana alobi yango pona ko barrer likambo alobi soka tanga komba Karine Mokonzi eza pona ko kunda likambo alobi po alobi liboso yango déjà nécessaire alobi na le ketchup keba kolanda makambo donc landi elati le ketchup kolanda lisusu makambo Karine te po le ketchup alanda pe makambo bato te à défendre lelo likambo vraiment makasi eza ya Karine Mokonzi et puis soka défendre makambo susu à défendre kaka ya yemoko Yvette Kalombo ya GL Show donc bateau bazaka dans l'équipe nationale et puis bana basi o baza un peu faible mais bana basi kako baza o kaka baza moi basi moko faut kopia bango respect sikoyo le ketchu à défendre bango pona respect mais Yvette Kalombo a lobby bien na vidéo o ezali pa ya Laurette Aruna Tali a lobby bien le ketchu foko keba na kokota bikota kota makamba bato Karine Mokonzi yope wana eza couverture mais oya très important nga loba yango na salobaki le ketchu keba kokota liso makamba Karine te mais ya biso awa kota pour Karine Mokonzi ça joue direction mosusu et heureusement Karine Mokonzi pe aza toujours zobate yango wana Karine Mokonzi émission ya Juvenal Kibala akokaki ne pe kobenga Juvenal na téléphone basololi abi mpona nini osalinga boye elobi Juvenal ye moko soko lobaki nanga bonde na sengi excuse mais Karine Mokonzi ayebi déjà à part oyo Yvette Kalombo na lobi siko mais ayebi bamakambo mike oyo ezoleka ayebi bato bazolinga bachange bakazaka na poto pe na Afrique donc ayebi entourage na ye ndenge ezolinga échange ndenge ezokanisa après mpona ye même bapesi information
to bapesi information te mais aza capable ya kodetecte likambo ozoya mpo Karine Mokonzi eza mbala liboso te na baproche na ye to na bamensene na ye azobebana ayebi bien ntango balingaka bakende na ntango balingaka bazala pembeni na ye mpo normalement ezalaka boye ndenge bato nyonso balobaka mutu boye soki abebani na oyo abebani na oyo abebani na oyo abebani na 10 personnes c'est que mutu wana mutu aza mabe koma yokende bebana toujours na bato oui wana bolobaka yango mingi mais la réalité soki oza vedette oza star oza mutu moko oyebani donc c'est possible hein? Ozaka na conflit na bato nyonso même 100 même 1000 personnes mais yo ozaka innocent ozo comprendre donc Karine Mokonzi akoki kobebana na bato na lobi te ki aza na faute te mais akoki kobebana na 100 personnes même 200 personnes même 300 personnes ye akoki kozala ntango mosusu na faute te bato wana nde baza na likambo moko babombi na nsima baluki babebana na Karine Mokonzi yango wana ekendeki bongo comme Karine Mokonzi ye sikoyo mpe aza na méthode nyonso edefendaka yango wana bakabwanaka donc nalingi koloba ndenge nini neti tosala Karine Mokonzi ou bien mutu moko azobendana mpa na ye neti Jaël Chaud ou bien Juvenal Kibala soki Karine Mokonzi abengaka déjà Jaël Chaud nakanisa botalaki émission moko Jaël Chaud pasa mpa Ken Piana alingi otya audio moko boye basololana alinga kobenga Karine mpona baleka na direct ou bien aloba ne likambo moko boye mais afinaki audio moko comme par hasard mais ezalaki par hasard te alingaki mpenza mwa ndambo likambo wana ekota afini Karine Mokonzi alobi mais toyoki makambo alobi te mais na ton nsima Jaël Chaud na émission ya Ken Piana alobaki nini alobi te nabosani audio oyo ezali tozodiscute ozomona alingaki boye toyeba déjà baza na discussion na Karine Mokonzi en direct ya poto donc aza déjà na bodio wana alors soki mpe alobi soki Karine Mokonzi place wana ederangeaki ye soki kaka asalelaki Jaël Chaud émission pourquoi yo osalinga boye okebimisa déjà mwa ndambo bayoki te mais olobi discussion Jaël Chaud akoki koprofite nango babebani na Karine omoni nsima bimisi so bodio wana ya koswana po aza na bodio ebele baswanaka na Karine Mokonzi nsima nango ntango tokoyoka bodio tokolobaki Jaël Chaud aza na raison or que bongo te bazaka na besoin kokabwana bazoluka eloko mwa mokie ekokabola bango surtout bato neti oyo bamoni ke Karine Mokonzi amemisaka bango ngambo Karine Mokonzi azoderange mpo bakende futur bien donc bango moto bazoluka badebarase na Karine Mokonzi Karine Mokonzi te moto azoluka adebarase na bango yango wana Karine Mokonzi asepeli na Juvenal Kibala donc Juvenal Kibala ata bafingi ye imbécile mais eza sorti ke Karine Mokonzi alobi ne merci Juvenal à partir na yo nakoki kobimisa mwa likambo mosusu mpo bamisusu oyo balingi basala neti yo babloke nga déjà soki bakobloke ngai te mais bayebi déjà message oyo si na lancé yango wana omoni batresi mbelenge pa passé pa ya Ken Piana alobi bien na kati équipe nationale bato nyonso baleka na elengi ya Congo nayebi bango bien donc nayebi nani aza esprit mabe na bango naza na makambo ebele un jour nakokoloba alobi ya solo donc ndenge olakisa ke bango nyonso kaka tresi te Jaël Chaud aza na makambo ebele akoki koloba mpona Karine Mokonzi aza mpe na makambo ebele mpona bango Juvenal Kibala aza mpe na makambo ebele bango tu baza na makambo ebele sanduku mpona biso neti nga na lingarando na banda kobina na yoka biloko na lingaka mais sikoyo nde mpona kobeta yango bazotala yango na ndenge ya stratégie mpo bango rando na bango na équipe nationale to na bato baleka na elenge ya Congo eza rando normal te eza rando moko eloba le ketchu ya délivrance donc ndenge Karine Mokonzi alongwe pa ya wate kokozala délivrance ndenge donc eza neti ba délivrance moko na moko abando simba siko nzela na ye mais lokola bayebana na elenge ya Congo
et que quand ça fait polémique na barando ba kabwana pe na polémique na barando ce qui va kabwana te mais bon ko kabwana wana c'est sûr ko za lokola Karine Mokonzi yemoko a beti déjà eloko wana lobi sikoyo et ça déjà Karine Mokonzi la kisige tozo kabwana pour les kambo lobi déjà et la kisi déjà bazo kabwana ou bien si bakabwani mais bazolo baka likolo o Karine Mokonzi alobi yango pe bien na ba oyo bazolo belanga bien atie mai na monoko te Juvenal Kibala pe ataki mai te ni tumba yango wana makambo ngo soko kende boye switch nalo toyebi te alors nga lokola na linga karando e yana famille yana likolo e yana groupe ya soki wapi alingaka rando pona tala eloko moko nde ekoma physique te ezala kaka l'internet modèle kaka ekendeleke bino moko boza bacteur bo continuer komema rando na ndenge na bino ou bien polémique ou bien clash tope biloko ebando sala masiko yo ya batouche mais pour le moment Karine Mokonzi aza toujours mené la succès aza première dame ya internet bien sûr Tracy Mbelenga lobi bien succès oya ye asepelaka nango po ezali ya sai eza ya kokodioko te bon toyebi te nani soko aza kokodioko mais Karine Mokonzi na ndimi te ke azangi mbongo obi azangi 20 000 euros na ndimi te mais naza se ye mpe akokozala na oya ye bon mais biso tozozela kaka neti nga nazozela kaka oyo ezoya esepelisa nga mpona continue kolanda yango et puis Karine Mokonzi autorisa moto nyonso aloba kombo na ye na mozindo na yo 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 ye nalingaka yo elombe nalingaka yo elombe nalingaka yo elombe nalingaka yo elombe elombe ya komba telema ye elombe ya komba telema ye elombe ya JCC telema ye elombe ya JCC telema ye elombe ya Saint-Centre Kalamba itelema ye elombe ya Centre Kalamba itelema ye elombe ya Centre Peniel telema ye elombe ya Centre Peniel telema ye nalingaka yo elombe nalingaka yo elombe nalingaka yo elombe nalingaka yo elombe elombe ya JMC telema ye elombe ya Peniel telema ye elombe ya Centre Peniel telema ye elombe ya Centre Kalamba telema ye elombe ya JCC telema ye elombe ya JCC telema ye na mozindo na yo 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 ye. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.